na minute on débat tout ba marquer Karine respect qui sinzoka marquer Karine respect on doit banga bakali obi ko on le baka na kisinjo on a zota la njoko c'est ça on comprend des sikoyo on comprend des sikoyo parce que les gens Karine a la victime. Ok, bah qui s'injure aux oleka pour nous insulter Karine. Qui s'injure à yosa moi na mobalité. Na moité. Nazo kende yo kana yebi. Qui s'injure aux moi na mobalité. Aux moi na moi si. Ce que je vois pena qui s'injure na yo. Sala o tuyo ko sala. So Karine pena ki moi si ne. Batele bisabino bo. Top ona. Madame Angèle Kandenge to yebagi bisoto. Mais les lois asuta comme na kaya. Il y a des adversaires au Kito Loba parce que Sarah tout na live dans la live na chaîne Sarah le quoi il travailler parce que Sarah tout là les lois adversaires à Karine le gars le roi veja lo bongwani a comme na ka ba adversaire malobo lukulia lobaka nanga le lo na mona ngona miso ozo pas donc mère azani choix pour ça la choix na abonné na le lo te na lobby azali le capé na live wana pe ya bien na chaîne à Sarah tout choix na Nabia Madame Angèle Kapé, c'est comme ça comme le roi travailler. Non, Nabia Madame Angèle Kapé, na mutu ana bambongo na ebongo, aza mukolo na ngape ya âge. Imaginez toi que ngelo ni na okolo bani penaki o ya yebite ke za mabe. Est-ce que Karine pena, anenga mabete, to yebi na biso te ninte, mais ko ça peut-être basi o misusu ko faire bimana bango kala, to avant. Ba ko tele matena Karine mokonzi. Qui s'inzoga il faut que sa Karine respect parce que ngana ibe belé ya nzoga tanga ndo e pas Karine a tikala na kolie pa nzoga te alors eux étaient vite au banyo so moi la motema fumbola image je dis mai belé mais ba télé réalité va vérifier na Elenga Congo Karine lambela e allez Karine a payé pena $20 à transport yaya ezwa kende. Bon, janvier yebi mamna loba. Lelo janvier bongo anana yamba janvier oyoka opanza ba vérité. Pour janvier ba yebi. Ozo point. De ba tutu ba yebi, ba secret wana ba yebi. Mais ça m'étonne que loba ke kofi. Karine Mokonzi, 1m80. Moi salati talo bolobité. Zamba swata ya osala ye. Maman na biso mama rifa asala ki mabe jeune maïbe. T'appelles si moto. Qu'est-ce qu'on a ligné à mission? Batia mission tout au bino boyebi. Mutu mota boyebi mana Karine. Je mets ma main coupée. Mais je te dis ça. Même parce que na yebi. Na votia même na mutu. Tena tsa manger. Dis na mariage nanga. Tu m'as parlé. Na zui soutien mon côté na kombo ya Karine Mokonzi. Na kombo pe ya ngamoko. Na zui te ni ba na charge. Ni ba ma autorité ni ba na mam pe de Dieu ezaki ngana mutute qui est important mututu asa libre to na démocratie mututu asa libre ya koloba pe mututu asa libre sa la choix na lelo so madame Angelica yena Karine baza so esika moko te elongola Karine eloko te madame Angelica pe soka na Karine te elongole pe eloko te po na bambongo na yaya ke pa Karine avec Karine pe azana succès na internet sa boka Karine pe qui te au ser nanga to sola pe bien sûr na 5 mois sans fois na senga donc ya pour intérêt Karine donc bango balé bala na ba implice ozo pas je ne me do ezabongo mutaleki mutazate ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de Aéro Bolanda Bisso sur Congo Victorien. Encore une fois, dans un essai, on a la devant parce que vous s'abonnez, vous avez aimé, vous avez partagé.
partager ma vidéo. Encore une fois, vous s'abonner massivement. Merci Nabino. Voilà, encore une fois, j'ai dit merci Nagisolo, là c'est ma caméra. Moïse le prof, là la montage. Le sujet est belé à Kolobela Webi. Ça fait un temps moulaï, n'a invité sur ce plateau. N'a pas raté des présidents ou bien des fondés à défenseurs. Bakambeleka ne belé à le baraté. Est-ce que jusque-là, à défenseur ou bien à changer de position, à Kobala, parmi Kobala wana, na oki ya ba nongo comme ce soutien, il y a bateau tozarala bango to benga famille bota azwate trop côté ba sujet le loboye to benga ultimatum entre Kofolomide na Karim Mokonzi, ça brûle encore. Te bolingezonga ki to komo benga ba ndoi mais o ekoti ba nani nde basali yango na kati masolo wana to moni koma mama rifa la London bato bas mama o bato ba respectaka affaire ya Niki nanana et bisi makambe belé conflit ce conflit le lobe consort na so sara to la za ko se retrouver na prison kaka na affaire voilà to benga muto eko panza makamu eza Niki menga to ko lobe papa ba makambe ki ba concert. Mais tu sais avec non ko follow me bien fallait pour pas arrêter le spectacle té ba pesi Charlie Presse raison. Côté monsieur de Moni, côté kuna héritier watanabe papa na yewe rason aye, il y a beaucoup de sujets qui s'injora dio avec Prince Bakali ça la bonne émission mais tout ba Elisco Karine to solango ta qu'un vrai défenseur te battre sur côté dans le domaine. Merci beaucoup à notre boss JB Kumalut encore une fois, le boss très charismatique depuis Dallas. Merci notre Moussala au le son soutien mon boulou mon grand frère ya Dadi Mabi Mokolambe na Paris hein. Donc merci na maman BBC, merci na Ado Senga maître Sengi depuis la Suisse papa na Rossetti di Sengomo kaya Pembe, merci na yo, merci na David de lutte doute de caractère, merci na comité clé na Hollande, merci encore une fois balobi na Yemoko, la classe et la différence Willy classe na Hollande boza ebele bolinga vjema ibele mama belé à 2 mama belge que 4 dans communauté maman Anna de Londres oza toujours maman dans le bois côté batos bolinga vjema ibele gisolo fungolanga na Yemoko Nicolas Mokonzi Osombia motema ya Joël basunda koma Joël Osombia Solana, on a bien un nouveau mari. Pour na balaka ne mesiko penda balaki. Nicolas Mokonzi, bonjour. Wa bonjour jeune maibele donc nderonangai amina ngai. Bonjour na batunyo so balinga Nicolas Mokonzi parce que ba abonné pe à chaîne au Congo Victoria, ils a pe parmi ba abonné pe bana Nicolas Mokonzi. Na pesi ba abonné nyonso na mbote na bango nyonso vraiment Congo Victoria. Donc chaîne na biso vraiment yango merci pe na petit na ngaloy na ma caméra. Donc sans plus tarder mode na maman Mokonzi madame Osombia Joël donc bambote skaza belle mère na parce que ngam Nicolo vraiment en tout cas je ne mai belle no ben no bora suba tuti loba je ne mai belle tina nga bokela ngai papa na biso JP kumaluta wana na bwaki te Nicolas bwakela nga Karine Mokonzi wana bwaki mais ngam moko no ben no bora suba te na ndo bora belle famille na famille nanga. Donc belle mère na mère kula Monique bambote na ye grande sœur à madame yepe ko doit sepela no mingi yo mona ina fête maman net basunda donc bango nyonso vraiment na pesi bango bambote balinga Nicolas Mokonzi yo ba les défenseurs ba charge ba la Chine mobimba ba maman autorité bana membre de Nicolas vraiment et retour à scène babi o za deuxième émission nga après Lubal première na salaki na Barezi deuxième émission yango. D'accord, merci parce que Zongeli Moussala, Nicolas, batte belé car na silence wana. Makambele kala ki belé ba on a silence total na ba défenseur. Est-ce que Nicolas til le zaka fondé, to bien ka fondé à ba défenseur ou bien pour tel cas qui était na bali la compé responsable, makambo peu trop de polémiques na dosé nan. Non, merci na question pe na na tunenga ngo Barezi. Mais na comprendre te pona mutaza la po tu nanga ke ozaka fondé bon so naza fondé te elaki na nini elaki sibino ke nga na fondé te parce que jusqu'à mais silence batutu bayebi madame azalena kini alorola
papa na biso ve na biso ko folom de so mama li azawa yande mona ba weranson soki ba mapata mama na biso si déjà za yande moko na ba le king soki nana ketchup aza yande moko na ba fere gola soki si les aigle jaune mona même na ba biro o bazapime na ba longwaka parce que tango maman mokonzaza do mona bina ke moi qui me kotara silence do senti ke ko bima imaginez-vous que moi sinanga tout ça lui peut-être depuis tout ça civil 3 ans après ndaikoya so aye na 3 ans à ça la 1 mois n'est pas nanga lo wa une semaine et ça muke maman so ça ga ça la une année wana na ko bima nanga ça musala mais moi sinanga il faut na pesa il faut donc vouloir o penage to za nango oso comprendre faut tout ça là parce que moi sinanga zana talaka ba poto c'est pas dit que biso to bala basi na ba poto nde to za ba boga ko leka ba tutu to basi oyo babala mibala ndeke ba mibala ngo bazandeni to ba non to basi on peut bazaki to ndeni eza destin netinga mamnangi eza destin eza pena destin jeune mai bele mukoleza na obengo pena obanda nanga ko banda na famille ko banda na famille nanga obandi pena image wana ti na esko histoire ya vie nanga yango moni na sepela na mon histoire nzembo ya frère Mike Kalambai mon histoire eza parmi ba biloko oyo yanga na se retrouver na kati ya nzembo wana Nicolas Mokonzi Osombia eza parmi bani yango mota mère yaki na suspendaki bani na pema na pesa mama nyoso alingi parce que omoni bolungizaka ateke na butu na mbetu non même na moi bobo ana moi si boseka bozo sola bosa ba blague parce que ba biloko wana makenga trop ozo reprendre je ne m'ebe na ko seka na yo mais ko seko na seka na Joel Basunda Osombia eza mususu parce que ko seka na ko keti na nzoto na kwelie na memie na pese bisu mais pas na yo na osala ngote to seka kana ba 2 mètres yango ndenge lelo komana Joel kompe na libala to loba merci Karine Mokonzi Pwani bat baloba bongo poto solola bat baloba bongo pwani pwani non na répondre non na ni na ba question de leke belé tina ebité baloba kam na oloba ya fondé jusqu'à présent Nicolas a une relation bien na Karine Mokonzi je ne m'ebele na lobé logo avant même ba charger salema avant même ba les défenseurs avant Nicolas zana Karine so tali na batu tout bazala na Karine ko banda ndenge Karine zalaka Karine tu eba YouTube tilelo so ga beba na batu wana te so nga na deuxième te na ko zabe premier to beba na te to oza comprendre ebelo ka ba beba na ba bongisi mais nga depuis na zala na Karine na bani YouTube na 2015 si je me trompe pas 15 ko banda YouTube après 3 mois 5 mois to yokuta na Karine tilelo na batonga na kuta ye na bango na ba oba ya prenga ya na ba misuba bebana menga na bebana te na Karine de tisi ko pe no bebana ne poani pona tozai ko de sika moko to sa to bente bon auto ko musika moye ya ba mabe na ngia te moye ngape ne ba mabe ni zati de nazaka na Karine les défenseurs ba mikolo bazande mona ba charge je ne mebele tangu tozo matala 2021 la 2022 to ba ki mampe so changer je ne m'aibele peut-être que ndeza ke akuta na suna muna ba sala émission bongo ba okuta te mais azana ta ya sala direct na ndako a lobela Karine c'est ça de eloko elobisa batu bo peut-être kokuta na parce que nanyo abala nani mega mapula azana ndako adibala batina lâche bana engagement do so likamna ko benga la papa omwa mutu na mutu osale pa na yi nani na yi mais ke pona kokuta na ndeza ki ba rencontre na to kuta na ezota bata e komi do mutu na mutu akomi trop busy na za trop busy ozoko trop busy ya ko sarana te comme ko américain na pour lati non yo yebi ozoko prendre oza comme d'habitude donc Nicolas déjà na nenga ki na lobango na vivananga déjà bien donc il peut te ko bakiselanga kaka 4 saisons parce que yana batu je ne me bele photo pesa nzambe merci yana batu misuba ke poto nde azui yana batu bele bakenda poto futela tanda kwa $50 te wana tozolo bandenga mabete menga na ndenge akini je ne me bele na pesa nzambe merci po na ndenge akini na tamboli na mutuka na bi prix ya carburant eza $1 na ndenge akini na futeli mwanda ko peke soki muta uti poto imaginez toi que moi sinanga ya kito fanene a pa am ta poto na ebité je ne m'aibele ndako bona poto yati boy ozo to zaina moi se courir que to check groupe
Netita ngumatia okuta groupe sala kurizate kabire silika siko. Donc c'est ça nazaka ya Karine Mokonzi. Mais batande okuta na bande monsieur zaki to sala ba émission biso to et sauter mais mutu na mutu. Aloba toujours bien Karine Esikaza parce qu'elle est incapacité est condamnable. Nakota ce qu'on a deuxième question lobige sori lelo ni kwa za pour na Karine. Mais bobo sani mais faut bo chape famille na nga, faut bo chape Tracy Mbelenga, faut bo chape to belé. Ozo faut bo chape mutu asela nga chaîne, faut bo chape Nzambe donc sori lelo na za boye bato ba sebele. Ba Karine bala kat Nzambe ye moko le tout puissant. Ba Tracy Mbelenga famille pe. Ozo so babota nga te kasi. mingi ndepo na mwasi na yo ndengo bolingana mwasi na yo ezaki na faveur à Karine faut se ça merci na Karine c'est ça faveur on a comprendre Karine muto sala ki to lingana ya zaki fan na Karine nde sala ki tanga approcher ape na king yo poza na Karine a sepeli pe bolingi yo po sepene bolingani Karine c'est ma sœur moni oyo batu batika koluka sili na mutu ya libanzo moi mutu na ngandenge zabo je mebel omende za siko luka sili est-ce que omona do to tika luka sili na mutu ya libanzi to solola o eza ko solola to tika ko yango moni lo wango yango nde ona biso saratola azo sibir to tika kota na ba vie privée ya bato. Donc eza la Karine mutu apesi nga moi sonné zani je pas venir à la télévision pendant le bango. Ce n'est pas important. Pe batu ba ota la biso na Congo Victoria, ba na besoin ngote. Ba na besoin to loba auto ko loba. Merci beaucoup donc pour comprendre. On va commenter à mon kika mariage les gens commenter, mais on se connaît donc les gens on a avec beaucoup de respect au Nicolas Pesa Bango. Tous à la parce que belo ba komata mabani zaka bato toyebani azo e o appelle Nicolas Mokoni pe bwa ya fokot mais a komata mabe ya genima ibele azo comprendre ngana yebi kutu bakoma batu misus na ko bando tangi lo pate oyo na yeba fokot batu bele parce que na fana na ba misu na yebe komeli na yebi que genima ibele so akomi bo ana ba erreur ba azana ba erreur ya ba virgule ya ba ya bani oge na yebi na fana na batu de blaguité. Voilà, tout ce qu'on a na vif sujet na biso par rapport à tout koloba na ba annonce awa yo moko tout koloba bien Dibala quand même faut pesa bato merci Dibala wana na ndé zabongo yana ko par rapport pesa merci parce que à part bato ba soutenir la famille na habité 50 €, 1 €, ya bana membre ba autorité ya la Chine est-ce que Nicolas Mokonzi ozwaki. Merci d'abord. Moni je me belo na simboyo. Eza cadeau na jiko le ba cadeau nyonso yango. Miko eza bena eza do ba ja o ba blo eza ba garantie aba nini opena. Donc eza horté mais eza ba argent. Donc ça coûte trop cher quand on mona ngobo. Ozo ba so na bina teka ngoneti na teka na ba leader neti ba Fali, ba Ferré, ba Ibrator babina filé oba repesa ngapi atamo ba pakola mimoko boya bien. Donc merci vraiment na mutu apesa ngo na aboya ina tanga kombo na ye te mona mambo te mamoto te baboya ina tanga kombo mais merci na ye ozo reprendre aza mama mais ni ya ba côté wana ya za côté musu. Donc merci vraiment et mona nike elembo na nga yango ya pesa nga cadeau loima sango kuna to sola siko ona bato na tangi auto soutenir kato koto za kana bango la famille libala ya Nicolas je dis merci na Kolonzambe ya mibale je dis merci na bino ba concert na ngana ba confrère ya Prince Saline parce que ba obayaki je ne mebele ba obayaki fête na nga na ba obayaki te ngolo bateka ki ba obayaki nde na linga bango ko le ko obayaki te soki même lelo président Nabiso, oh le loi sénateur, ex-président Kabila, Joseph, sénateur, autorité morale, Abalaka, tant comme na pouvoir. Est-ce que yomona batu tuba kenda fait soana? Do yandenge mode batu ba ini ngai. Invitation ba senga raté. Je ne m'ebele yo invitation te. Ozo comprendre. Donc ngai pe so boko bosana ngai bolimbisa nga pona langage bobosana nga mais invitation à mariage. Je m'ebele ata yo zo bala. To sala mamuna yo no yebiso te je ne ma wapi invitation nga. Faut yo moko longola ya ngai. Ozo comprendre. Mais comme yo obosani nga o wapi invitation on a zo ko invitation mais ozo ya babengi yo.
yango bakelebo c'est ça la mutu moko et na décoration mo pa nyonga je demandé ni ngai na yete na ko expliquer na TV la TVT alors moi donc je dis pena merci na bino présence na bino tout cas na zene sengo makaz peut faire tu wana niveau les kaki na ngamoko na nzima iteke ko 3 fois kutu mambo amike bon c'est tobito ke na salle wana pour na sala no bi mariage monsieur zalaki ya nani mwana ya sénateur nani président sénateur na biso papa Bahati Lukwebo mwana ne mutabala na donc salle wana jeune ebele wana peda mo lo pembe ya sika na mbongo ebima na salle wana mo lo mo pena ya pembe ya sika okati pe na sachet mbongo ikine wana de blague ite na ndima ite niveau ya salle niveau ya fête masanga na olo baki bopesa batu ya komela babito pesi me masanga etika tala ndeko nango abungisa téléphone mabi Nicolas bayiba nga téléphone po nga monde na langwa ki na fête na odo wana mwana silikele nga kombote nga na kotanga poto soleil na nenga bien Vanessa Moete alobe to soleil na nenga mabete na nenga mabete bat bazote abi Nicolas doit féliciter nga fête l'équipe bien éléphant de la presse babi Nicolas fête no l'équipe bien donc na langwa ki yango moni ke téléphone nge bunga kota na ko silikele te mais félicitations zini komi kutu ba mema veste de mingi ba memi veste azoye bate veste ne zali voilà ma fatigue les gars la voyage la mais merci na bino pena jeune mai be na mona ki bolingo tango bina do atoka pena c'était que non boza boyanga do ba o eleka lekana to bosana ngo c'est la famille mais soutien madame Angélique Obeng c'est non madame Angélique na loba mambo na TV premier mutu na nga na bato Karina pesa invitation eza madame Angélique na pesa invitation o église ya Kimbangiste o ezala na ngiringiri ya munene na mokoto tokutane wana azena chantier mo quelque part madame Angélique Dieu m'entend parler na pesaye to tiku to sola nga na benga ki dernièrement pona yembe pona mambo sarato abi non Nicolas limbisa na zena ba problème belé mais na yebi ndena ki fete limbisa mais na loko no pesa cadeau nanga imaginez que madame Angélique muto asunga sunga ko sola kala mingi te oui ndongo lobi ndena na ocho benga ye semaine oyo kaka ezaki lelo jeudi na benga ki entre lundi ba relation bien na bina yambaye pona mambo sarato la to merepe ko solandi ye utaka nsi na bengi pona lobele pona fe parce que ba on appelle ça invitation ba fête na ngate ba ba ki ngai na silikeli pe bango parce que na zangi si batu misuso kutuke donc bazwinga mabe peut-être batu wana bange ba pesa ngata moi 10 francs mais na bengi so me yo yete o selinga ni testo de la risque yo danger mais je ne m'ébele pas ça danger zalaki bazini kum donc c'est ça o ba isko pona ba soutien to soutien voilà ya banane ya bino na zwe cadeau na bino pesenga non bana mamba ba autorité la Chine en tout cas nga na siliki na ngate na mariage na nga Dieu m'a parlé na zui soutien mon côté na kombo ya Karine mon compte na kombo pe ya nga moko na zui te ni ba na charge ni ba ma autorité ni ba na mam pe de Dieu ezaki nga na mutute parce que préparation libala na ngezunga 3 ans de na préparer que loko moko boy ata jeune ma pesinga sans frater libala na ngé eleka bien au moni so lo na préparer yango na bomoni réussite sa bongo so na préparer ata jeune ma lo parce que yana batu misu balakanga te Nicolas na place à 80 kaze yo somba no ka 50 ngana osombelo 30 mais ngana boyaki ngamo na bite na somba na ngakara pe na sombaki mais bango pe ba pesité mais zamba sungi libala l'équipe do na zo soutien moroté so na zuna oloba pe na otanga kombo ke na kombo ya Karine to na kombo na nga to na kombo ke ya bana mam na zui boka boko dédicace ba na zuité na zui lo mo pe na senga ki pété mais ba yebaki parce que na mande ko komano Nicolas Kamite na obala banini parce que libala nanga na sala civil en 2018 na ko sala religion en 2021 tout le monde a niveau préparation donc c'est ça voilà merci beaucoup tokoti bobongama parce que to solo là auto le basiko ko bengé madame Angélica par rapport à émission ce que tant yozo tala tokenda ba bloka ba autorité wana ya Karine ba polo tokota na mituka cortège ambiance bolingo tout la pour na Karine nzembo oyo ya 4 ans ya bana membre tout monde madame Angélica bina mais lelo boyo kanita entre madame Angélica na Karine Mokonzi quelque part pour na yo
au milobe noni ça fait mal, ça fait très mal. Mais là on sait na batika ki mutema mabe bato mingi ba eda kabiso na ba 100 francs na ba 50 francs parce que nga je ne m'ébélé na senga trop bato ba s'abonner na chaîne nga ki bato ba ya trop ba kabelanga alors na za bongo te parce que na miyebe sika na batami sota la ba statut nga na comment des fois que fils de la promesse ne meurt jamais. Moi je suis fils de la promesse pe mamuzamba sela ngai. Donc émotivant na lobaka eloko na chaque jour donc nga sali sungi na vivre na ozaka Nicolas donc na sengi na batutu ba olande mission oyo boya te pa bosunganga boya nde pa bosabona na chaîne nga botala ke mission nga linga trop moi lisungi mingi te parce que naza nga naza leader na makila ba leader nga te na linga ba kabelanga menacer nga kate nazala na ke nga moko pena bwe ko senga je ne m'ébélé mutu mota na TV le lalo ba ke Nicolas senganga yana batutu soko la kinga olobi ke des semaines ko kinde na ba ke na moins des semaines te sobi ozi contre ta na tiki mais ke nga ko senga pena nga nazala ba côté wana ti donc c'est ça makambu ya madame Angelica eza mingo moni bato bayaka kusunga biso eza bato pe baolinga batia tuma kisongi songi lelo Karine nga na yebi bien belé ya madame Angelica na Karine même ata bato wana misu ba yeba ngote parce que nga na vivre na Karine mon compte na vivre na madame Angelica donc na yebi ebelé OK Karine bakangi ebo madame Angelica zoya opeke madame Angelica na problème bo Karine azolo ba no wana ser na ngai e Mathieu Kitie zongi de na yebi belé. Mais lelo oyo ya komona oyo komi bon par rapport à l'émission par rapport à Karine abeda par rapport à réconciliation ya esala kina ba équipe nationale de madame a se prêté madame parle que émission Myriam Mapula loba okoy koloba Karine peut abeti ba crèche na analyse la meilleure fashion ce qui est important mututu asa libre to na démocratie mututu asa libre ya koloba pe mututu asa libre au sala choix na lelo so madame Angelica yena Karine baza so esika morote et longola Karine elorote madame Angelica pe soka na Karine te elongole pe lote po na bambongo na ya ke pa Karine ebike Karine pe azana succès na internet sabwa ka Karine pe bike te au ser na nga to sola pe bien so na 5 mois 100 fois na senga donc ya pour intérêt Karine pa do bango balé bala na ba implice ozo pas je ne m'ébélé donc ezabongo mutaleki mutazate c'est ça mutale ngala mona na ngala mokilo mutaleki mutazate parce que yo soko lookinga c'est que au moni pe lo mo nga pe soko na e pa no seka na moni lo mo donc c'est sa vie ezabongo donc mais elo ça la ka passe tala ko mesana madame Angelica ndenge to ebaki bisoto mais lelo aza suta comme na ka ya ba diversaire o keto loba parce que Sarah to na live dans le live na chaîne Sarah le quoi il travailler parce que Sarah to la lelo za diversaire à Karine donc ya le roi ve jalo bongwani a comme na ka ba diversaire malobo lukulia lobaka na nga lelo na mona ngona miso ozo pon donc mère azani choix ko sala choix na e aponi na e lelo nte na lobby azali le na live wana pe azape ya bien na chaîne à Sarah to choix na e na bien madame Angelica pe ba c'est comme ça comme le gars travailler non na bien madame Angelica pe na mutu ana ba mbongo na e bongo aza mukolo na nga pe ya âge imaginez toi que ngelo ni na ko lobani pe na ke o ya yebite ke za mabe déjà choix na ya sali oyobi ni madame Angelica dani am ko na âge oui madame Angelica baki Karine amukone na lobi madame Angelica za mukolo madame Angelica baki Karine amukone na émission ba yambaki pa Myriam bon ngal ona lobaka toyebani mais toyebani ona lobaka madame Angelica asali choix na e ozana adversaire à Karine et ça problème mais la vie continue pe elo moko o kan lobaki na yebi bango très bien lelo ba guerre misus OK peut-être Nicolas au Sibir lelo Nicolas je ne m'ébélé boté la mission monté que Nicolas sala a finga ni musicien ni chroniqueuse mais nga lelo ba guerre na Sibir peut-être ça belenga Congo azana nga à l'époque caméraman lelo nde mona petit na nga loy ozo comprendre ba bi ka sala na yo mutu mo ba kanela asala elo côté talaka ken pe na loba nga pe no bi maloba tu Karine finga batu wana wa lobela batu ngam na pesa kai à l'époque wana nga na cameraman à l'époque mais lelo so talenga Kongo ba bongisa na batu belé mais nga lelo na bongisa na nani nga solati na site sa capage
ozo comprendre sur la pète na Glody dia suka na batrice la raté na bango mais bango ba bongisi na Karine bongisa na Karine tout ça fait aussi mal pour faire le bata le roi na une occasion parce que na lingi na sous émission té je ne mets bel temps na sai Nicolas Mokonzi toi tu sais oyebi bolukela ngi émission mon Nicolas clash sur Tracy Mbelenga et Glody dia suka mais eza na bato ke na moment wana pona luka ba abonné na ngepe na finga bango po bato ba finga bango ba seka na baza mais Karine a soutenu ngai série wana te Nicolas na soutenir na chaîne mais na yambaka janvier na bir série na sali chaîne isika ba finga Karine ba côté la Tracy mais Karine m'a appelé Nicolas Boni ebuke yo mutu nanga ngana soutenir yo na do poster ba chaîne na yo et lelo naza op naza nazo mais yana bato ba luka pe ke Nicolas kombe bunga nazala o naza lelo te je ne m'a ça fait mal lelo zaki bobongsa te naza mutu je ne me belle naza mutu kasi lelo na hotela pe ba biloko wana si ta capache asa première chroniqueuse o ngana yamba na chaîne nga et monsieur talama makasi d'Axel ayebi wana na uti ko longwa na ba santa abu o yamba pe ba émission be poto si ta capache afungwela nga makambo muto yambaka izini kumbi na pese ba mbote faux papa zaba baliskaza to bete mission na un jour émission beta 40,000 pe lobby na ngoba monétiser nga chaîne mais aina nga pona yambaka ndeko moko boye ya nani ya babeki Paul Ubav ngate muna yambaka muto yambaka pe héritier bula eleka na chaîne nga lelo na lobana te na ye mais t'es soucié et ça là on peut pas dire que avant au voyager au bon ça va tout wana mais je vais demander aussi pardon na bateau na show non je vais demander je suis libre caméra ya moi soki na sengi mutu pardon et ko longolanga nini je suis Nicolas petit nanga zona nu a to se pa na ngai oso reporter na za orgueillete mais il faut na pe ça peine nzambe mais ça comprendre gete mono azo reconnaître nga er nyoso bepwani na reconnaître ka nzambe tetangu na oke kolala tetangu pe to ana yo boy na lo ba pe ke na boya po na nzambe na za na moi 32 pouces nanga moi esika nanga malili moi salon nanga moi ndaku de je vis quand même normal je me belle zamba soit le kum non je vais demander je vais nako senga bato tunga na showcase ala ba musicien et ça la ba chroniquer je vais demander aujourd'hui pardon na miko ya Jenima Ibele voilà vous nga na lingaka itoko tote lo tika pene mission ta so 1 heure du temps tika on se reprend je me belle ça la nga pe passe ba Tracy Mbelenga baza bato baza ba pont ponanga ba Karine Mokonzi baza bato baza ba pont ponanga po ba Tracy Mbelenga ba yambinga na chaîne Karine isko za lokola ma batem ba benga ba nani na lobi bien ma batem donc ayesko baptisenga apesi lumière de Nicolas vas-y OK na ba télé égalité Nicolas Mokonzi na ba télé égalité Nicolas Mokonzi to sa ba télé égalité misoso ngana ekaka na ekotala ngana caméra biso mto bandi cameraman a rosola na journaliste cameraman a sima caméra ngam na bandi biloko na internet lelo ke cameraman a rosola pe na journaliste et panzana ngam na banzango cameraman to eba ke ba lobarate sku baba tuana de nazana ba souvenir bien bango te simbelenga zaki swenga na oya to sombi ya ndoli nga to moni soneti chamade selali so ngana ena chofango to fani pena na sedo azam muto yango moninga nazala kango pena lakisa pena ba travailler na même na petit nazana yi de te simbelenga tika lo lakisa nga kya za boss nanga po nini atala pe sima ba bien pe auto sala naka avant na koma travailler na yi oso comprendre donc izela na silisa pan donc ya boy to fandi pena to lié no ensemble mais lelo o sala nga pe passe bande ko misus ana lelo te lelo kaka meto son sujet oyo vers la fin restez branchés très chers téléspectateurs tout le long ya mission oyo boyo ka les aveux passe à motema Nicolas faut que le bango ko bimisa parce que lelo il est déjà responsable il a sa vie ou à d'autres tracés alingi nyonso tika la derrière yé atala liboso avancer ba makamso ko akota par erreur boyo ke ninga loba mais avant ça tout le monde va sujet na belle annonce parce que na vie que bon tema j'ai mis Nicolas ko loba nini Nicolas Mokonzi le seul caméraman de Karine Mokonzi fidèle de Karine Mokonzi oti lelo o bébé na te dossier oyo ya Koffi Olomide na
na Karine Mokonzi. Tout est parti par rapport à Niki. Na Nana Ketchup, Fali na katikati. Et c'est qui nani akozo part nani. Mama Rifa a bengi Karine, ya Sandra Kazadi a bengi Karine par rapport à Karine a kota dossier wana. Et na ba Karine na ba même père Niki ba benga Karine, mais quand tanga tel makamande que na côté mon sous côté na mona onde moi flou. A sali shona Nana Ketchup, tout est parti par là. To moni likambo bibi makasi likambo na ba voice. Na ba chaîne tout ba voice. Oyo Karine Mokonzi ba so na Mama Rifa. Question na ngeza na makambo wana nde yobuko ki faut pas YouTuber. Nani arrêté nani. Ok, merci beaucoup, je m'aime belle parce que nga nazali parce que lelo Nicolas pe azalelo muto blague tepe muto roya na loyengo sale pa na ya parce que moni même to ngana biso ko mila kisate mais blague te boss ko tout papa pe ka moi kilo ya moi combo je me belle faut pe to luka pe ba combo ko ma kilo de que combo mo pe bo Nicolas mo ko muto roya na loyenge te obanga comment na pe so peser biso moto lukango Mamba Karine Moko na sauté ba misusu na loba kaka pan oiza pena clé base na loba mama Kofi Olomide aza patron ndenge ye moko amibengaka double king nde ye moko amitsa parce que fali pour pas lobabwe abinga na mitsaka ba kombo wana te wana mission na ti lokole ay ba kombo wana ngate mutu na mitsaka ngo kinala na lamuki na komi double king no achaka ngote to so l'émission na nenga ki mayele je ne m'ebele pardon yo be ko kena obe na nenga polémique to so la ngona nenga ki mayele fali pupa abi ngate mutu na mipesa kombo ke double king le king o anselite ngaba mibenga batu nde batia ngango ni koloba benge 18k 12k ozo mais alobi ba misusu e koza batiaka ba kombo alali ami nommé mutu emo ami nommé te atanga kombote to loba ndenge ya loba na tiko ko sela le king maloba na loba nde ya loba abinga na mitaka te batu nde ba mitaka voilà toye lelo tona respect belia ko folomide toyebi o ele kaka Kofia Silika pona nini to songa mwa muke Karine Mokonzi sale mission mutu a filmé mission na yeyo kale blague te okoko na filmé mambo minene Mike Lokamba tango manka Karine respect tango babeta ya kangela nga kanda poni ngana filma ka image omona ba biloko ngana filma ozo mona ba niveau wana Mike Lokamba kangela nga kanda poni eloko wana siko to yeko kita na Kofi Olomide Kofi Siliki pona ka faire ko la bi Karine o pe so cadeau pona yeki na anniversaire na hote o soirée pyjama yaka cadeau miso to sala ngba 14h faire ko la to koma na inde to acha de kits Jésus to fanda boto solo il y a des chroniqueurs Francis Ibape fala sala bile usko bobarbo banda liboso ya bile usko kangi ya Ibape c'est ça bongo te mwana Mokonzi tala poni kaka oya parola ka te logote oso reprendre c'est quand Karine a mi boaka malokola Joël Basunda na talon otali moi so komisi nzambe parce que donc natala Karine Mokonzi natali ba Joël Basunda biti nzamba zwata ya kokela ba oya ye Génima ibel tozo solo là on se comprend to ça l'émission émission ne ya Patricia monter mission be coureke émission quand ndenge sila be coureke ozo mona ba niveau ba makambo donc yango na lobi na internet to sambela de oyo lelo tozo mona na internet Génima ibele yana ba to belé batengami mais mukoleza ngana oloba ngobo ozo comprend mais biso to ke kabo voilà to kota na sujet Kofi Nzembo to sale mission wana ekrea o ekreaki Kofi Asilika mais Karine une émission à l'obelo roté pas ba mambo to la to la moki réconciliation salema ya Kofi Olomide na Karine Mokonzi pas Nzembo chasse autorité salami boyebi o ekomaki to lali to la moki pas mambo ya Niki oyo tunisiko wana nazoke mambo Niki azo déclarer ba droit na ye et pas Fali mais yé moko pe Niki azalaki libre ya na micro a déclaré a loba o ya lingi que lelo ya ko utiliser non na obenga ngo ko utiliser ne concerne na biso sarato la parce que lelo sarato la zo sibir na prison makala Niki aze pa na e so ka bela la inera ko la so bela la 22 mais na prison makala batu ba ko etsa bango 16h ozoeba olali
bayeli biloko pa géniment bela otike lobo debu la fufu buli moko etikali na li réception so babenga oso réception sweni moko etikali ekote pepe kuna chef na bino paza olia na ba condition nini ba solo ba nini oso comprendre a utiliser ndeko na biso concert na biso Saratola lelo tali sika Saratola za so Karine atalika vérité ce qu'on a yo comprendre que mokila ngo pe nzambe baby parce que batu bakomo lungake place ya mabeza moto a défendre mabe place ya malamu eza moto parce que lelo Karine azolinga za la victime OK ba kisi nzoro zoleka pono insulter Karine kisi nzoro yo za mwana mobali te na mwasi te nazo kende yo kana yebi kisi nzoro za mwana mobali te oza mwana mwasi so zwa pena kisi nzoro na yo sala otuyo ko sala so Karine pena ki mwasi ne batele misabino boy topona oh tout non parce que tant qui sinzo lobi a fingi Karine non a fingi de na est-ce que tu sais qu'on a fingi nzoga to fingi te maintenant zo loba non parce que yenda fingi abi Karine za poids Karine za poids est-ce que ko faire ko bimana mo si le roi Karine ya on a benga na sauter batu bandoli misana na ske na zongi na ke na zongi ozo baba ke ko faire non ah c'est Karine a faux chéri hein je m'ai belle tika na lobate est-ce que Karine pena na nenga mabete to yebi na biso te ninte mais cause peut-être basi o misusu ko faire bimana bango kala to avant bako tele matena Karine mokonzi to tika ko ba Karine pena so atelemi boye po nga za ndeko na nga menga mo pe na lula na ndeko na ngo ha vrai chéri po biso na biso pe na famille za yo poko ba ndeko na nga mbalo ka bogaga eza na nenga mabete Karine mokonzi pe so atelemi boye bati ata bana bati ata to qu'est-ce qu'on a ligne ba mission bati ba mission tout obino boyebi mutu mota boyebi mana Karine je mets maman coupé mais je te dis ça même parce que na yebi na ko même na mutu okati tena tsangwanje yo za réseau po yo za cameraman o mona je te dis na zo yebi ça na mona ebele siko bolinga pe na pesa 48 heures pona ya pe na zonga pe na loba siko o pe na mona mais totika so Karine bimana musicien ako le kanate feta lobango mama na biso bengeli na ye mama Rifa asali aki mabe obi mabe côté ni obi mana waze quoi bongo ferré bongo héritier bongo innocent bongo gaze te kaka yinani tala niveau génie mabi oyebi ke nga même so muto bengi nga bongo ngabia na nenga mabete oyebi nga so muto benga bongo nzo tuna nga bongo na yapi na TV na tangi komono na bandi pe cracher sérieux parce que to linga ba bêtise te génie mabi mais tala art mama na biso asali parce que na nenga respect wana pe bazui bakati oyo kudu ya tuna kimisusu wana na batubishe bandeko ya basi oyo balinga kabasa bandeko mibali te pona nino naimba ngo bien ona majabu na ziko bien na jabu na ziko rouge te yo ki to orange te o ke no bonga ma rouge ke rouge na zanga sute bandeko bino bandeko na biso basi bolinga basi na biso te wana so ngolo olibo pwani kasi na oloba pe na balisese batu ba comprendre ba mamu miso kasi biloko kai na beti yango nde ya bida 48 heures 72 heures on se comprendre non oloba pe na batu ba comprendre émission jeune maibele émission batu ba ba ko sela on ba analyse parce que on a oloba nazo finga te mena oloba bandeko ya basi balinga basi bandeko mibali te c'est que maman Rifa place mo ba chrétien pe maman Lia je n'ai pas dit ça na lobi angote caméra yango na lobi ka ke ndenge mama benge ndenge mama Rifa bengela ki Karine ba tourne liwane ta ke mama nga déjà pas nga no mono makenga respect soki vraiment mama anga pour eloko de mama benga bongo et pas nga pona a manquer déjà Karine respect mais ce que confusé parce que côté ba kisi ndo ba bi ke non Karine dem to enregistrer mama Rifa mais côté mama Rifa kuna ma Karine mais quoi ça na ba babi misi voice Karine te parce que je ne m'attends pas non le kola qui sinjora oh les lazo sala qui sinjora biso to asuna besoin makambo wana te yango nga Nicolas Prince Bakali bazami balo bosa na Prince Bakali na suna Prince Bakali moi comprendre qui charge alongo club wa sala chaîne ma comprendre je me belle et puis que na chaîne nga na sali 3 ans yango na ba musicien penanyo sauter mais chaîne elenda pona nini ya mama kamsu na sima kala mais tant que peke Nicolas Kale sans défenseur à carré sans musicien na ebi ke na vivre na rolia
Osoko po jeune mebele lelo me bakali kutuye azaki na banani na ba misebele masali chaîne a comprendre charge alors to zala na ba respect ya batu kisi nzoka yo faut pe sa Karine respect parce que ngana ibe belé ya nzoka tanga ndo e pa Karine atikala na kolie pa nzoka te alors o ezate vite ko lubani so moi la motema fumbola ba image jeune mebele balambela bilo jeune mebele mais ba télé réalité va vérifier dans Elenga Congo. Karine Lambela e ali Karine PCP na $20 à transport. Yaya ezwa kende. Mais ngasko lelo sala nga pasi Bible arrête de pleurer. Allez la maman bango pa bazonga kina ye maman bango zongi atiki e do allez la arrête de pleurer. What nous goes me enfin. Wana na ibse tika olela maman na obengisi mabo solo la donc on comprend jeune mebele apese na $20 alors Karine tisiko yana ndako mutu moko te internet Karine akenda lepa na mais nga na yebi ebele ce qu'on a minute jeune mebele na za ce qu'on a posa na ngoti parce que Nicolas na minute abongwani comme la vérité parce qu'elle a lire ouvre les choses il faut la loba la vérité na yebite on comprend jeune mebele mais lelo zo mona kisinzo ce pe bazui kisinzo alati boy Karine alati Kofi batia ka Kofi nde ba lobana Kofi apona mwasi Kofi apona Karine apona kisinzo kate akokobima akoli mwasi lokwa Karine te kisinzo alobi na prince na solo ba jeune mebele soki batie bango boye Kofi apona mwasi pour kisinzo ka za ba commentaire kisinzo ka za mwasi batia kisinzo na Karine Kofi apona nani alors nga ezolekila nga na badira solo bana kisinzo wa epa Karine azolia fufu ozomona mutu azolia bobi mais yango zaki na jeune to ni obiso mutu fongoli jeune elele ezalaka mo pe ondere biloko ozokanise okima te na solo ba vérité pour image za na Elenga Congo ngamu na bande ko filmer mais mutu filmer Karine nani so Karine asala 5 émissions la filmer non na tweet Nicolas on te on le retour de Nicolas Mokodo bon moi va vete ko lelo ozomona ke kisinzo ka ozwa pe courage ya ko finga Karine mokonzi ya ko loba ke Karine za pra yondo za pra omoni yo oza pra tous les deux côtés pra et puis comment va kanda mais Karine ngope ko ozomona na mutu azoloba ke na linge na nga sous polémique te mais siko pona nini bozo zongisa ye kisinzo ka webi ke foza na respect Karine a sali trop pona yo Karine kabelo ba $20 olie ba fufu pe Karine pe na ndaku neza kini chaque jour ba lamba ka loko la fête ça chaque jour ba wisco ko tu bezo pe so bonjour bonjour je me belo melanga champagne to o mela Jack Daniel te ngana o mela nga lo rappel ozwa ngomeli et pas Karine ezaki bon janvier yebi mamna loba lelo janvier bongo anana yamba janvier oyoka opanza ba vérité pour janvier ba yebi ozo comprendre de ba tutu ba yebi ba secret wana ba yebi mais ça m'étonne ko lobake Kofi Karine Mokonzi 1m80 moi salati talo bolobité zamba swata ya osala ye maman na biso maman Rifa asala ki mabe jeune maibé t'appelisi moto vous comprendre yem t'appelisi moto parce que yo maman tango bengi pour Karine pas maman Rifa za mwana mais tango bengi ye kubando tuna je ne mebele alors je ne mebele ndeni niko je me omana brato bongo bina filé bongo inosape to bimeka ndena wera je siko ngana yebiso bon mais ko sela nga pe mission je ne azo enregistrer donc maman na biso na sali mabe donc yango côté wana nazoloba jusqu'à présent Karine boyine koloba to koloba mais Karine mabe non Kofi zelate to ke malembe papa défenseur ke nanga malembe nde da bo bengi na ko mkofolo mdakota akota ya Sandra akota Angelo bango to bakota na loba eloko ngana te jeune mebele omoni ona yoki trop c'est trop moni afana loba bengelanga papa jupe ku malunda aya yebisa papa kota te jeune mebele yebisa pena papa kota parce que trop c'est trop moni ona yoki jeune mebele yebisa papa kota ça makimate ça makimate ayepte mais je ne m'ébelle loy yebisa mama déjà kota yebisa mama nga vana loba yebisa mama kota yebisa mama kota déjà makimate parce que na yoki elo mo bepesa nga mais na loba ngo mama yoka papa jipe kumalunda yoka maluta ayoka po ye na loba kana nga yango po ayoka yebake on azoloba eza vérité oyo bango ba yebise bazo nunga ba ko selanga problème na be banana mama na be banana papa yango Karine ça jusqu'à présent Karine manque mutu mote respect
Oui. Na minute on débat tout ba marquer Karine respect. Qui sinzo marquer Karine respect. On dit banga bakali obi ko o le baka na kisinjo. On a zota la njoko. C'est ça. On comprend des siko. On comprend siko. On comprend des siko. Ah. Merci le corps comprend. Ah. Oh to benga ngobe mission to benga le retour. Pour makamute bandela la Congo Victoria. Maman Rifa obengi Karine aza mwana pa na yo ko banda ko tourner ba bêtise parce que moi j'appelle ça eza ba bêtise. Bongo waze quoi. Et puis que ba reporter plainte. Ah. Et puis que ba reporter plainte. Oui. Mais tellement ba musicien non bien tout ça pas na respect ya batu. To respecter ka te ba kofi. To ba respecter pe biso. Ngana zo senga pe na batu ba respecter pe biso. Je ne me belle toto kaka pété. To chepe ba karabika to machipe ba moto pour nos salles émission ba batala mais ba ça peine respect Karine mo compte lelo jusqu'à présent azo battre toujours record ozo pas ya ba chroniqueuse ya ba chroniqueur mais tant ozo bengai faut ça quand même na façon une peu à lobela aza mutamukiete lelo Karine ba lobela partout na ba TV5 monde ba basini ba benga sini ba tumisu ba luka ba contrat ba ni aboya lelo Karine bebe na batu pona makambo belé makolo ba te metande mama na kofi na ferre obi ke kutu ferre aza yaya Karine koleka utata kofi parce que ferre aza yana bangwa lingwala tangu ferre azo tonga ndaku ne abovana bazana ba mama na biso ba Yvette Kalombo ozo reprendre ba Karine mokonzi batanya mokonzi bazoke na koambuye ferre on c'est kana bana ba les marquis ba c'est kana faire sali orchestre ne sika ozo reprendre donc yaya na bango pena lingo pena o melo gloire langa ndo ba wana yaya na nga donc nde ba Karine ba kolo ba pona ferre ke il le faire azana ya Karine oui et beaucoup de confine abonga boyine ke no faire Karine za lekina be moi neti ke côté wana na nenga mabete va salai mabe mais ndenge na lobi bo nabia ndenge na lobi bo nabia ndenge na lobi bo va salai mabe est-ce que na manquer de respect ve batuni OK bongo mwana bo mais na yo na ngato ebike ve rosa na ba 65 ans nana lobaki on émission mais va rambo et pas vers ça autre les gars va vérifier parce que l'homme n'a joué Hollande ba bilo wana tout a lobi ko faire rosa na ba 65 ans ce que Karine alekina na ta 35 ans a mwana était un leki ne pété mwana Karine obenga kofi papa yo benga kofi papa ngana obenga kofi papa c'est notre papa papa balobani Karine lobaki Karine lobaki papa que nous appelle 72 heures nzembo ane zonga soki teto ko sabu zoba moi sina na lobaka français ngala ba français tenga réputation te beba ngala répéter mamba loba mais kanda pesa la mwana papa petango na suko ko ki chape mutembo bon na fungoli nzembo mais mwana nanga omoni mbala sima koloba nanga subongo te obendi pe mwana matoi mais ça là le plaisir on a ko faire zong ça mo pao oui il faut ba fungola nzembo wana parce que Karine a bénéficié l'eau moroté mais et ça la kata bien que non abetana juste moko boy ko fait l'homme idée et ça œuvre naï de na sengi parce que moi je ba fungola kan nzembo na mambo to et les so 72 heures nationale ba fungola nzembo te Karine tala azana babombe o babenga ngo 5 fois Hiroshima yibo so ne alobini azani nga wane ya PV to lo bebele biso te mais 72 heures nga nazo senga bombo kaina bombo nga nazo senga boye ba fungola nzembo wana ozo reprendre mambo tout eleka parce que pona nini mokilango ezobeba donc vérité ko za la sous vérité te Karine le lozo kufela po nini alobaki vérité sko batu bayele babite yoko loba vérité mais Karine tango mama Charlotte abotai po sa porte parole ba mission yango nga Nicolas na loba na ndenge na ngani kola makeba babenga nga roga oge ngana ko za porte parole la musicien ti c'est moi bando benga ngo porte parole la faire moi je pas porte parole la faire pe na otika lo za porte parole la faire ti mais te la position Nicolas Mokonzi. Moi je dis bien pour naba. Je suis là pour défendre les artistes congolais. Oh ça me sala bien. Na moment ya confinement faire ko la beta acoustique ko le kaba acoustique nyos na lobaki. Après ya ngofali pour pa ko beta nzembo jaloux na lobaki. Te na lobela gite jeune maibele. Ba ma caste ndo loba ya fereko. Na obongisa kasi. Na obongisa. Tu m'as fait ko tango sans audience, sans kutuba senga so carte. Mais so ko la carte. Te mo tombolo. Bon asio. Yo Nicolas Mokonzi nani on Gola. Hein? Nicolas Mokonzi Gola. Voilà.
kilo mutu boepena madame osombi aotala. Voilà. Merci beaucoup to comme okende malé. Kombo de on a joué kilo kokade. Comment est? Mokonzi. So na bakisa soni. Gola. Ti. Ah pour moi bata ferré. Ti. Ah pour moi bango bata bureau bata. OK, on est le rêve non. Est-ce que là pour moi bata bureau? Yo yebite ke bureau ya ferré gola bat ba jijango. Te toloba tozoloba mais pas nini bino besoin ngasiko yo siko ningina loba vérité de bon. Te mais je ne masoko lobe yo ka ngote wana peto tsotiko survivre na ba hypocrisie. Oyo karake bureau ya ferré bat ba jijango ke bureau ça bien te. Ngana koza ferré gola to wana problème te. Ya pe na ba game soupe na bunaka ndo lobi na pesa position ngalelo robino akomela nga même pona mamba ferré. Amona niveau na kenda nango. Je me belle. Na sale mission na ferré te. Na sale mission na robino do nganda bonana ba game susu tala yango moni tika na senga ngaka pardon. Voilà, merci beaucoup. Tout le ballon qui capote au chuter tout le monde qui par rapport à concert de quel côté a fallu concert a fallu spectacle Maramutu au juste quand bon ngana lobaki na za mikolo porte parole omoni na minute so moni ba manquer artiste mon respect benga na 6h na 7h to sale mission lelo ngana promouvoir ba artiste na biso ba kende liboso bas au moins lelo so hotel musique kangamaki na mboka wana ya banani yana ya mboka beku o boko ba benga eku eme ba ni cheke ba kangama trop mais na minute so tête comme récupérer oye bango to comme no récupérer to comme songa alors to soutenir bango so fallait ça les locaux ezani et bien te moi je veux pas passer à la télé pendant lobelango wana so analyste na luka bureau ya fali non moni côté wana nini te senga mais je veux pas venir à la télé pendant lobelango. Félicitations à Fali pour pas concert les gars qui toko na rotana. Félicitations à Héritier Watana be concert les gars bien na showbiz. Félicitations à Kofi Olomide concert les gars qui bien na village Chetemba. De l'eau le buta moi. Il fait ouais ranson peu on là et le bel il fait ouais ranson. Na concert Héritier. Et les gars qui bien. Les gars bien concert mec toko. Très bien. Nandenge pe ba pesi ba bambi ba mbongo meilleur de soi besoin c'est sous-hérité apesi quoi moi podia aliangote ve fois zo to ska ba bilo wana suis na ye ma pesi ka ndamba bi azwa mais mbongo wana aliangote kabila pe mutute do quoi kodia merci ngana nga porte pas la mission te ngana lobika pour na concert les gars bien na rozwa tête na ndolo l'héritier trop te na lobaga œuvre non comment concert héritier et les gars qui bien bravo na héritier c'est tout na soukiam voilà photo souki ça la biso la pardon conseil nyoko le bala mo pa aussi le conseil ko bala ba pesa mko le conseil té mais ko le bani na grand mo pa parce que azal légende azal la fierté de la musique congolaise actuellement ceux qui le lo ba comme kendele boye ba ken ba comme ko manquer ba comme raboye ba pas on sara boye na bien pona nini kaka mamnyo se marana makamboyo neti mambo niki kombo ya kofe se retrouver ndenge nini na kati anya mkabisa tunanga to tunana anya e bandi ndenge nini to banda sko landela e bandi ni tanya bimisa kombo ya kofi na kati talaka kofi nenga zabongo tanya za zoba e anya za zoba pona kaka lobake kofi point d'interrogation mai eninga na pamba te Kofi Olomide lelo azo mérité ba double king na ye ba ko ba nini tout wana o double demeure aba double king double demeure yega alinga ba double de net mokonzi baza double mokonzi donc ibele double ibele wana ye moko mutazo mi pesa to bazo pesa ye ti bazo pesa ye. Merci beaucoup, Jelima Ibele. Et ça l'a bien d'abord appelé sur ma combo. Et mon agé, Jelima Ibele au Sam Sala. On s'en reprend. Pour notre chuter na 5 na mopao. Parce que bah, bloqué un zembo tessa qui yaïba. Jelima Ibele. Mon de ça, les gars, fin en la chaîne na yo côté ici. Ato tagi traité mais oyoki quand même gay. Alors Jelima Ibele. Bah pour Paul Nicolas, mais mon compte mutu na émission on mona ondeni. Et les cas. Soyo belegate misane legate
mais soko lobi les profs a tout nanga te moi ka bese coach moi c'est les profs le nga place wana go be mi sope ke kitoko go be suna me ko katango go be ezali ça peut moi bien na cher relation na bo ba te baka no mbongo papa eh botali mbongo donc c'est ça pona mopa on a lobika na sengi ba fungula nsinze mba Karine pona nini ngana olinga te babiloko moni nzoka atika la pata na soni po nzoka za pré mais pré ya nzoka aye bagiso Karine azana lelo monde lelo na monde ya musique Karine ana batu belea OK ba bilanga maloba Karine akoleka na ba mise misusu na batu lelo to mona fera na ba golois ngasiku na sebladon fala lo ba warrior ndenga bengela bango do bo makanga fo so Karine Beskota Karine aza la Chine bana mambo ba autorité les défenseurs ba charge ba nzoi ba berin tala Karine na bazanga ba kombo na msu bazanga ba kombo de na sengi na mopao asenga na Yaya Sandra Kazadi ba fungula nsembo parce que o Karine alinga lo ba peut-être suka na bisanga bolobo suka na bingweta le sika auto kompena na place oyo les aveux de Nicolas Mokondi Gisolo Zwelanga ka Nicolas il avait quelque chose à vous dire pendant Tonyo surtout ça musala na ye le leur tracé chemin a outil déjà ko bala deuxième émission les kinong yango donc alingi suba problème té il a quelque chose à parler avec beaucoup de franchise Toyo ka Nicolas Mokondi Gisolo Zwelanga pena Nicolas tu as la part. Ah, merci beaucoup, genuinement. Bon, pe na bien. Bon, bandandi na kangu. Bien pega. Merci na ope. Genuinement ibele, toujours fidèle ya. Donc, je dis ça encore pour la deuxième émission. Genuinement ibele. Ambo na oloba. Ayebi. Nga sala mamna sentiment pe je m'en fous sogi non mais na sengi na batutu ba guerre o batu parce que guerre moko to nga na créer na monde ya YouTube depuis na bandi musalo o tu na nango ezaka ya batu nenga na kumba mokumba peut-être émission ekotaki na chaîne les mutu koza eza ba chroniqueuse ba chroniqueur ba musicien au partager pédé mission oh, je demande pardon à tout le monde on ngana choka na minute on a besoin soit émission naté j'aime comme ça je ne me belaye ayaminga to soli normal que pour na consulter que yo omoni yo nanyo yo Karina lekio omoni yo nani faire lekio omoni yo fali ko ça danger na ça sous naté de haut tout et ça la chroniqueuse chroniqueur musicien X ou Y o ngani kola peut-être mona nga na chokai na émission ayamba mutu to na ba gya mobo peut-être muta kanisa ndenge ken pia na lobake ba lobato Karine a loba pona ba ta chrétien ngam na ndo pesa Karine je demande pardon à tout le monde pardon et c'est loko libéra mutu na bwe na ngana tanga ba kombo peut-être ba kombo ba tumsuna okipe ko bosana. Mais la minute où on a limé sangate wana mamia ina nzambe mais je demande pardon même yope je demande belle so na les arons et l'or morobo je demande peu pardon ko banana na yomo parce que fona banana nous nanda kunanga na baino na yomoko ti libanda je demande pardon à tout le monde on ngana asuna problème mutute donc ngai c'est bon moni ngana sali analyse susu ya ba clash wana ngai te ngalo bana yamba je demande belle ça la clash bana yamba mutu mais kinga bayambi nga sundingi zaki liboso te nga sote. Merci. Voilà, merci beaucoup. Boyoki les aveux de Nicolas Mokondi, ba dédicace, ba remerciement, ça n'a pas si rappel on tala dans l'avenir so pe na sala. Parce que lelo oyo jeune maibele ba guerre tout na ko bando tangela opé siko. Et ça peut-être bat ba monanga na Karine de ba inanga. Mais Karine ngo pe atika lo boma mutute pe bato on pe ba ina Karine so ba pesa bango lelo mbeli ba tsu ba Karine ba tsu ba ete lelo ya bato mususu o ke ba lelo na Karine ba bongisa mais ngana bango mais ndeke merci na mutu akopwa na makambo ndeko na ngai na ni fifisiwa
comprendre ni to solo arabi très bien après c'est bambote si Waston après c'est bambote personne a commelé pas à répondre aux autres points si Waston to solo très bien mais yana batu miso sous lelo bongisa po babi misanga mabe mais ko zape bango moko peut-être sika na bande ko sala qui te kene na ngope boy mais lelo bango bongisa na batu wana menga abongisa na bango te mais Zambeka muto ayebi. Voilà le remerciement. Merci na madame Osombia. Moi c'est lelo azo mérité parce que moi je suis fils de la promesse et pas dans hasard ils a raté. Merci nae. Merci na belle-mère nanga, belle-mère au pena donc ye muto remplacer maman parce que biso ba maman batika biso tongo. Belle-mère na mère kula Monique. Yaza maman oyo donc aza maman te ni pour ni contre yaza pena katikati. Merci nae. Merci na maman net basuna mame milingoma et batutu op balinga basunganga na bo basunga te na pesi banka merci. Mon numéro est là plus 243 89 91 32 612. Merci pénomment je m'appelle. Merci beaucoup. Donc, on a eu suffisamment de temps. Je crois que du temps dans l'émission où vous serez bénis parce qu'on a essayé de parler avec beaucoup de franchise. Je dis merci à Guissolo. Pas de commentaires dans l'émission, pas vraiment de commentaires. Donc, le propos, il a invité qui n'a sali les aveux. Ça, je suis dans le larme. Voilà. Merci. Merci beaucoup à Guissolo. Merci beaucoup à Moïse, le prof, pour la Moussala et Gosalema. Merci. Beaucoup à mon boss JB Koumou, téléphone pétrolier Dallas. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo. Ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey yo Kania!